Tolobaki to lancé opération Kanga Moibi Bongol Saira Mutema. Opération ana tolobaki tozo banda yango to bandaki yango na Nyamakwa to bongolisi Motema to yozwa Jael Lisho. Jael Lisho moi qui t'étais eza moi muke mais abongolika Mutema. Opération zo continuer nango. Opération na tolobaki. Suka ya opération ekozalaka mokonzi na bango atinda bango bafinga. Ti toko bongolisa Motema. Je pense Karine aza déjà assez a changé na mais nano annoncé officiellement te donc ezola que non to lancer que opération moko opération na lelo ezomona na ba pegi tita ba changer donc opération ezo changer vraiment bato ebele bazo bongwa ma to yoki il paraît fille wana ya France soki Maria Mimokonzi wana amoni la fille en question depuis aya nanda kunaye et comme botele ba rankine azo vivre sous bien te azo comment atembola mal à l'aise a préféré qu'il y ait ici ndeko na biso moi c'est en tout cas depuis yo ye nanda kunanga nga vi nanga comme une insécurité abengani voir même nanda na minute Karine aza sur na France c'était comme ko fana na Belgique et pas ya maman na bango parce que moi na moi c'est abatu abanga kipe babete na nzela bipo atambola il faut wala ta ba masque batu ba mona yete wana tu ba rankini ya Karine comme lelo moi na batu principal bien azalaka na kati ya la team. Moi, na ba prince à longwa pour nanine pour Karine alobaka rankini na ena Manique de John à côté contre randa ça le pas prince et le wana salanga passe le lo soki prince le lo azananda ku eza pour na fiwa na nde mutu asalaka ke alongwa mouvement lelo soki yepe ba longoli ko salanga bien ezaneti yo moi so salaka pa nanga okei ozobima na mutu mususu mutu ana yabiso abi katela msokeni lingala donc il est na sens wana bakabwani. En plus, au moni nyonso to salaka efuta mara na se. To sepela na sens que bato bafinga biso ba papier hygiénique, bato wana mi balé bakabwani ezali héritier na Karine. Ndenge bakabwani vraiment en tout cas to pesa nzambe merci. Zana leader moko azalaki na mwana na Karine to yoki il paraît leader wa mwana muke abengi leader wa mukolo ayebisi mwana na Karine katela lingala po tozana yo soit déjà na chambre donc ngana otanga na ba komba batute bien omoni na ngana sala guerre na Jérémie yoka soki azali na babeki te ba singa tambola na babeki nga mutu soki aza déjà koka infirme na kokosala na guerre te po apesa nga mawa na yebeli Jérémie nenga azalaka lelo ndeko so komo tambola na babeki ba bisinga balobi atambola na babeki et ça là nga mutema pasi mbala mona retirer ba parole nanga e kamusinga Nathalie boya na loba mutu soki azelongi mabe makamne nyoso zalaka mabe même bo commissaire président de la République neti ndeko na biso Mike Mukeba wana bon côté la ekaka boy elongi na ezo refléter mutema na nga na moni ndeko na biso wana député azofinga Sankara azoboya wera namona ki yango grave te Natala ega elongi na habité jara bilongi ya boye batombara na makamba boye vraiment. Mon natie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé dans ma site Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé asika. Ya tobina Congo Température. Et y a mon pépé asika. Voilà, bienvenue dans votre site internet Congo Température. Congo Température de Maman Rosette la fleur d'Ambou. Depuis Allemagne, la maman sociale. Ça veut dire que maman oyabi ko sangisa. Aboyara na mutu te travail na yonde et ko approcher yo pembeni na ye. Merci beaucoup à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denis.
Fabiano, depuis quelque part. Merci à Richie Kapinda, hein? R9, Foyer, Willy Mouchen, le code mondial. Bon séjour, na papa na katia Miami. Tout le monde a une image Miami, on est marqué vitesse à Marambu. Avec Ndela. Donc, merci beaucoup aussi à Chadra Kouazali, bon, on a ma caméra, l'homme le plus sérieux. Yo, on a sérieux, t'es allé. Donc, il faut comprendre. Tout ça, on a pour le remuer la information bien. Marambu ya malamu, le bongo, tu es qui veut visiter Ken Piana, que solo la naï, que bête vraiment, moi, ma solo, mon Ken à Marambu, ils ont le cas. Tout le monde qui va ma kolongulu, batomboli ma boro, tu es quitté, batomboli ma boro pour nanine. Na quitté sur le terrain, pour te solaner, tu bête à moi, ma solo yango. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour. Bonjour, de retour à la Congo. Température, donc il n'a pas si bangoto bambote, donc il a bien, évolution qui est bien, marambuto pepele quoi. Donc il a santé pesant dans malade. Ouais, santé est bien. Déjà déjà au Benginga, tu as rendez-vous au Koutani, c'est que santé est bien. Donc c'est ça. Mais Ken Piana na mambo to mona ki yo makolongulu. Na on a manik botomboli maboko bozo sepela bakabwani e tolobaki bakabwani e banani ngo wana bolobaki bakabwani. Bon, kozala déjà koloba déjà que non tozo sepela dans le sens que bato bafinga biso ba papier hygiénique bato wana mi balé bakabwani ezali héritier na Karine ndenge bakabwani vraiment en tout cas to pesa nzambe merci zana leader moko azalaki na mwana na Karine toyoki il paraît leader wa mwana muke abengi leader wa mukolo ayebisi mwana na Karine katela lingala po tozana yo soit déjà na chambre donc ngana otanga nanga bakomba batute ezaneti yo moi so sala repa nanga okei ozobima na mutu mususu mutu ana yebiso abi katela msokeni lingala donc ineza na sens wana bakabwani en plus omoni nyoso to salaka efuta mara na se lelo mwana batu prince babia azalaka na kati ya latim mwana ana ba prince alongwa pona nini po Karine alobaka rankini na ena Manique de John akotia contre randa osale pas prince elo wana salanga pasi lelo soki prince lelo azana ndaku eza pona mfiwa na nde mutu asalaka ke alongwa mouvement lelo soki yepe balongoli ko salanga bien toyoki il paraît Fiwana ya France soki Maria Mimokonzi wana amoni la fille en question depuis aya nanda kunaye et comme botele ba rankine azo vivre sous bien te azo comme atembola mal à l'aise a préféré ki abisi ndeko na biso moi c'est en tout cas depuis yo ye nanda kunanga nga vi nanga comme une insécurité abengani voir même nanda na minute Karine azasu na France c'était comme ko fana na Belgique et pas ya mama na bango. Parce que moi na mwasi ya batu abanga kipe babete na nzela bipo atambola il faut walata ba masque batu ba mona yete wana tu ba rankini ya Karine comme ko lata de ba bengani na ye nga za na ba preuve et belé o soki na lobby na banda relaxa la kisayo donc ezala pas paiement. Donc voilà Ken Piana le baranae boyebi ya bon baranae te penza ranga kendra internet eza nango exister internet peza exister azarana tina robomba likamba mutute mais tout monde qui nde toyoka ki nde biso pe tout monde qui ke yoni mutokabola ki équipe nationale pourquoi yo bendi ba gel show bendi ba nyamakor bendi ba lekechu mais à part ko bokabwani ya Karine na héritier tout le monde sous équipe nationale nyoso et panzani lelo gel show a commis attaché de presse il y a héritier skowa na tout ça yo Ken Piana pour permettre ngate question opposée au to so lango pena na balabala pour na inspiration ya sobil balabala voilà donc c'est beau comprendre à l'obito so na balabala pour inspiration il y a vraiment ma casse il connaît peut héroïne da quoi na vite to hotel les matoto sandé non acha bakiti pena bon comprendre donc a bien inspiration pour y bien pour le babenza bien il y a le baranaye pour y bien pensa pour sentir que Ken Piana zoloba na lequel la moins ngambe muke beau comprendre question on répondre non tolobaki to lancer opération kanga moibi bongol saira mutema opération na tolobaki tozo banda yango to bandaki yango na nyamakwa to bongolisie motema to yozwa jaeli show j'ai licho moi qui t'étais à moi mouké mais à bongo liga mutema opération zo continuer nango donc opération na tolobaki suka ya opération e kozalaka mokonzi na bango atinda bango bafinga ti toko bongo lisa motema je pense Karine aza
aza CRO déjà assez a changé na mais nano annoncé officiellement te donc ezolakisa ke non to lancer que opération moko opération na lelo ezomona na ba pegi tita ba changer opération ezo changer vraiment bato ebele bazobongwama vraiment. Si on a beaucoup de bango côté on a vraiment répondre terre opération bongo la mutema. Il y a équipe nationale ne bakaboni ezali kaka yo ne ba check yo to héritier watana be mo ka côté na kati. Bon to côté ça qui distraction pour ba panzana distraction ngo pesimbi donc baza déjà ya ko panzana moi ba biso et to lancer opération to calculer ka makambo to sala lobby. To côté ça qui ndeko na biso a bova leader wa bova envoûtement agendo sala rapport sexuel na la fille en question na poto basali pe rapport message pe que et comme pe place il fallait comme et tie bango na confusion donc biso to sala opération to côté ça na ba envoûtement na makambo tout to côté ça de masolo ya carré ya ba jeté. Voilà, donc quelqu'un qui a royambayo, l'icône indi, to habite sur les anini, au lingo beti samboula, tout ça parce que opération na yo au bandar au luke salama et salami yango to moni peut-être likamoini. Mais quelqu'un peut tout mettre moi les solo, yo zali muto fali. Muto peut fali apesa sa confiance, et bi qu'elle le ce que indi, quelqu'un puis anazawa na robundela. Mais comment na yo na chaîne na yo ezali fimbu na fimbu. Ko yamba bat loko la ba jazz. Oh, il y a Finger Fali, oh, Fali a $1000, mais Aza un grand envers Fali. Au bimi, au juillet, au ticket, au PCP, micro, il y a une chaîne. Est-ce que c'est nécessaire? Premièrement, nos jazz, Azalagi Mutunabiso, Tozalagi nae vraiment trop na FVT, Azalagi pena Mutunabiso. Bon, au moment Mutuna Mutu, Azana opinion na ye, ba propos tenir à jazz, ils ont engagé car yé mon côté rolo batté. Ce qui jazz a contre biso, on a opinion na eto robo opinion jazz te. Et là c'était que ce qui tozaka batu ya fali ndenge bozo biso batu fali que bato yo pe ba lo ba sala ba analyse ba côté la selo ba artiste mususu nde baza obligé te ya kolega na fimbu na fimbu. Biso fimbu na fimbu to travailler na leader ya bongo te. Que non ozo obligé bino ken batu neti batu tel bale kakate te biso na site na biso to ko yamba na so tout le monde ko ya no po sali ba critique na yo soit to ko finganga o sali pe critique o mona na FVT selon yo o ko sala na yo pe leki na ngona fimbu wana ezali ba conception ya ba journaliste mususu nga pena biso na fimbu conception na vraiment zalate nga na batu na solaka na bango na batu na solana na bango te peut-être Laura Choupe azana batu o ya sololaka na bango oyo nga na ko obligé Laura Choupe ke boka bwana po yo saka na fimbu yango mona ka lelo o mona mutu boya longo na site oyo akena site tel abandi ko finga po botela ki e ba limite Laura na jazz bakoli place moko aza yane ya quartier Yaya na ye ya quartier. So oko pekisa o kata relation ya yaya na leki o bakoli place moko o kata relation na bango na yambaka eta ke ya na e. Donc to go boya pe o lexa interview te Laura Salina jazz soit Laura Salina mutobo yango te. Voilà, donc merci beaucoup Ken. Je crois que la première partie est émission Nabiso et c'est ici Maman Rosette, la fleur d'Ambour. Maman Yonde Makambu. Balobi yon ozo vimbisa d'orchestre boloko tani na munene. En plus si batu mususu il faut baye bango mutunyo sauter aza obligé kaka soka le film na fimbo. Ako misara fali. Non. Non, mutu mususu ako ya pe ayepe asane critique. Eza nango pe normal. Biso pe tozo le kana belengi ya Congo. To boyi na biso pe ba héritier. Ba message za le. Au fin pe carré ni mo le kana ka tselengi ya Congo city ya za sala. Eza nango normal donc eza nango normal. Mais comment on n'a pas tué RFI ou Azala qui bon na kata prison? Tomo nani? Non, tokende ga. Dans la fait qui mingi peut-être bien bon qui ont tengana qui ont l'otoko et l'otorongo la qui signe. Bon, Pacho déjà za mukolo Pacho. C'est une question, peut-être c'est une définition. Non, l'autorisation na nga gene Pacho za linga pe gene to yango ko tsaka pe prison. Donc ngana loba Pacho refuse vraiment na remarquer a changer à côté c'est moi qui bomoto. A combien on contrôle mission oyo to ça na leketute. Abi JBMP na va ingrat JBMP na bosani Pacho patala Pacho le mama ko mobimisa pona JBMP na to ebité. Mais ça na nga ba vérité Pacho pa zoloba. Comment bino bo bloquer opinion mutu. Bino bo lingi Pacho bandoloba maloba selon choix na bino. Non azoloba ba réalité makambo ya moyo na prison. Akumisa bato ba soutenaki na prison. Soki nga na defendaki yo na batyenga na place ya passe. Oelinga ta maya komela te.
Au foot, il y a ta chambre. Tu peux pas tu as $30 ya foot ta chambre. Nazo bisayo alali na prison. Net berger. Azo pepa toilette chaque jour pendant 45 jours. So abimi yo yebisanga bandoko misaka papa chéri c'est la keni era na prison. Mais quand c'est ça que beaucoup monde to mona ki papa chéri na Gina héritier watanabe basala ki vidéo après lobi na héritier nga ko yeto mona libération pas. Wana eza nango ba distraction inutile. Wana ba vidéo à distraction. Ba distraction. Ba vidéo à distraction. Siko na ndenge tozokendela mambo on ndenge zekendela ndenge komeli. Bon héritier nga na pesa ki pe héritier merci héritier soutenir quand même. Ndeko na biso pacho atie ba moyen pour pacho abima en tout cas félicitations. To robando boya pe mutu éternellement te. Mais pacho pas boy ba. Non, ba arti mosusu ya bien, il faut qu'on dise maka mutu net héritier asala ki arti moko ya bien en tout cas héritier félicitations. Mais comment n'a pas tué elle fille à boyine tu me ba Sam Kazadi oh azora pétain rôle maman pas tué elle fait pas ouais en son alimbisa et pas tué elle fille là azo finga femme Sam Kazadi Kazaki mutanda Rolanda e a préparer banier à sala rabu bébé belé est-ce que c'est nécessaire qu'il fallait le mambo na la télévision mais tu batala bon Sam Kazadi ngakala na za bulene cha PD na za moneka mutuma boye mukala ba basi tout ça bon ça m'a na façon na memela ka vie ngape na façon nga soko ngoto na makambo Sam OK na ndaku na eza awa fanda na ngenge aveni moko eza salite makasi bo Sam Kazadi afanda kana de OK otunie nga za porte parole Sam Kazadi te ke na fanda na Alex Atana nga na lobela ka Sam Ken piana donc vous comprendre film ou plutôt pas les sika mamba au bilan sur le barakuna ma finga rakuna ba sara nto ebité point de tour siku émission ngala mba ki Jérémy Yoka je crois que vous allez qui muto liboso il y a ko répondre il y a ko ça droit de réponse na Jérémy Yoka mais le to moni ba fiche bimi na sima Jérémy Yoka ezali bon décoller c'est que ezali décoller ndé andoko tinda sa maman nyonso. Bon, ngai na Jérémy Yoka totikala osala na lingala facilité na zape na ba terme côté na bando sala émission pour na kofinga Jérémy Yoka nga na sala ka émission ko signaler ndeko na so Jérémy Yoka kaka azala reconnaissant ndenge Zakari azwaye azala kine moteki mapa na ville ateka ka mapa baya teste moi si na pesa bol kende chance loko pamba Zakari azwaye afassionaye lelo akoma Jérémy Yoka azala reconnaissance soki lelo asala nande ko Eliezer izana ngosho na ye to kolo batende nga longwe lingala facile akende vi na epe beba ndeko Eliezer pe soki azuye donc ibasala musala na bango e ko sala biso bien donc ndeko Eliezer pe aza journaliste ya munene ya mboko yo azape na magazine na epe ya munene peut-être kuna Jérémy Yoka ako se retrouver et ko sala biso kaka bien omoni na ngana sala guerre na Jérémy Yoka soki azali na babeki te ba singa tambola na babeki nga mutu soki aza déjà koka infirme na ko sala na guerre te po apesa nga mawa na yebeli Jérémy nenga azalaka lelo ndeko so ko motembo na babeki ba bisinga ka balobi atambola na babeki et ça là nga mutema pasi mbala mona retirer ba parole nanga na ba été na sala guerre na été a luka pe vi na e neti mutu nyonso tout donc ba courage ba bonne chance place accueil mais azala na maloba mabete envers papa wa bimisi Zakari za papa na e Zakari na sala lelo po ndeko lezera ye bayo na ndimite ndeko lezera nga ye ba garçon mo bateka mapa na coin qui aza garçon mo bepeto ko comme ça journaliste de air aux autres kama po pa ko la bato ba mwamba ofele donc ndeko lezera e baka ote Zakari a façonné yo atiki so musala mapa dans la reconnaissant donc voilà siko yo komona un député ou azali bongo député national député provincial de Mike Mukebai kobimisaba un gire à propos ya Sankara Dekuta que azali mael était azai le côté où ranson azazo ba ebi ko komater yango pe à côté si Sankara Dekuta na buzoba na ye vraiment en tant que moi dans mboka cause à partir a raté partout pe parti pe Mike Mukebai est-ce que loko oyo député auto bengi député aza on a pona peuple est-ce que ko bimisa ben gire wana bimisi. Bon, et comme Musinga, Nathalie, bon, il y a un loba mutu so ya zelongi mabe makamne nyo sozalaga mabe même ibo commissaire président de la République. Neti ndeko na biso Mike Mukebai wana bon, côté la ekaka boy, elongi na ezo refléter mutema na e. Nga na moni ndeko na biso wana député azofinga Sankara azoboya wera
namonaki yango grave te natala eka elongi nde nayebi te genre bilongi ya boye batombaka na makambo ya boye vraiment ye pena genre elongi na ye makambo ye akosala kaka oyo asali wana ndeko na biso député wana vraiment yo okende kofinga mutu neti wera yo oza na locataire ya salon chambre wera aza na mapangu wera aza na baimmeuble bana wera nao baleki yo musika sakaka de kunta futela bapale aza na bajipe aleki yo nao musika eza kaka soni kozwa vi na kimokolo nde ezosala ye bongo habite aza juste kaka koyede wera mpo wera na kati ya parlement akokoka te bon bolobi wera na kati ya parlement akokoka te par rapport à quoi nga na besoin oexplike nga par rapport à quoi wera akokoka te mais si apesi badire nalobi ke wera yabi kokoma te yabi kotanga te. Bon, assemblée na biso babenga yango assemblée nationale ezalaka assemblée internationale te déjà na kati ya assemblée mutu akoloba na lingala akoloba na kikongo akoloba na chiluba akoloba na kiswahili po eza assemblée nationale nayebi te wera yango akokoloba te na langi nini est-ce que na assemblée mutu aza obligé ya koloba anglais kuna est-ce que na assemblée mutu aza obligé ya koloba kishinois kuna non. Assemblée nationale eza assemblée oh il faut to exploiter mingi langue na biso nationale ba langue nationale na biso bon ndeko na biso député bon côté la kaka age na EPC komi age likolo ki bompaka esili sa pe mutu maele ki bompaka na epeneza mabe donc voilà vraiment quand tu as notre commune biso ko chité mais quand tu as loko ba tu déclarer tellement trop non atala ra mingi so bo ki ba émission non atala ra mingi ba commenter est-ce que ba kenda surtout mingi pour na Laura Chou balobi Laura Chou azana na mbara batute mais musani ka micro tie mutu afingi siko musana na fimbu za ranini pour neza rwanga na sara na Congo température boye nazo obligé mutu na yo loko ki mpena pour fona ko cette vidéo nanga siko Laura Chou aza travailleur na yo oyo bon à côté ça ba vidéo te balandi ya ko ya fimbu na fimbu ba déclarer utilité na ye eza nini na fimbu na fimbu. Bon merci pour la question mais question na yo eza na dévolé koloba ke Laura Chou azwara miko po afinga batu c'est faux ya chifo Laura sala rajar ya ba émission ya kofinga batu te lobande peut-être bosali remarque ki azana caresse soit ya ba invité là ça va mais koloba ke Laura afinga ka batu en tout cas même inga moko na défendre na loba c'est faux ya chifo mais comme on lobby batu basali remarque ya sujet ngo Laura pe akolanda émission oyo to senga na ya salara effort aluka ba invité mais na mona ka yambaka na epe batuti elle ka sobe émission ya ba jazz ba Jael moi bato belé ya ke yambaka na epe bon ayambaka na epe ngape na saka invité combien de journalistes bon na combien bossa na nombre na combien bossa na nombre combien na combien bossa na nombre basé belé donc il faut comprendre qu'il y a notre commune biso na suka ba on ça va na sima biso ba on ska ba journaliste maman ya ba présenter journaliste ken puis na bo mona o siko tozalaka na site mibale to na wanta shito na fimbu na fimbu bato nyonso mibale wana bazala ya ba journaliste na biso kaka mais ken puis na propos ya passeport oyo to moni héritier watanabe azongiseli o journaliste na yo moi c'est monene moi c'est po bonjour bonjour moi c'est pour cocaïne il faut omela nini omeli ankoro omeli tangawis omeli kitamata omeli mungambo omeli kanyamankoro kanyamankoro ozo comprendre omeli pena kanyamankoro pour bet il faut omela pena loko eza na valeur générale de kanyamakoro pena nde ça biso bien to apena film mususu amikolo to ana ba fia minene Espérance donc il faut comprendre Pito Paul ende makambu balobi ya sala ranere émission na ebongo abi ko pesa lengi na ba émission na ye émission ne to abo na minicho il faut soki oyo luka makambu wapi Espérance yakana abo donc soko oyo luka makambu na ba fio to ana bango il faut omela pena ba kanyamal ko donc oza comprendre yaka ozomo neti ye da soki ozoluka oye kaka fimbu na fimbu nikimo na molimo kindumba il faut obanda komela déjà bakanyamaka ko donc wana vraiment ya bablagi te ozomona tala ta ya muneno omona asima donc tala eloko ya munene donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Ken Piana tiko tu na propos ya passer pas pour to commune na suka vraiment na bossa avec on je crois il y a passé pas au moni pesa nga secret pesa nga secret ko
Il y a passé par Otomoni héritier Watanabe Azong Seli Prince Babi ça lui Lengenini. Bon, héritier Azong ici passé par exemple héritier PCP ba leader mususu que non leader tout aux ana identité ya musicien no Longwa zongi c'est la identité. Na pesi héritier félicitations côté ana pena réagir bien. Asali pena acte moko social. Moni to boya pe héritier ngo to boya pe mais so asali pe acte bien na sepeli. Mais ngapende na bona kendo luka kunzardo. Natuna kunzardo est-ce que passeport na yo héritier zongi ça? En tout cas soki héritier zongi ça passeport à kunzardo te. To banda iso makelele ya kunzardo. Po façon que ça batunyo so ba passeport na bango. Akanga pene kunzardo. Kasi ngana kendo tuna soki ya kunzardo saison. Donc merci beaucoup, voilà, tu as commis vraiment la souka mission. Oyoken Piana, Bambo Tenayo, hein? Merci beaucoup à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denis Fabiona. Merci à Shadrach, Disco Arrête, l'homme le plus sérieux du monde. Ken Piana, Siko, l'homme le plus sérieux. Il va bien avoir un balai, t'es à mort. T'es on est la vérité. Bosanio Kendo Benga Shadrach, l'homme le plus sérieux. Eh! Ana iloko moko. Yes, sur mon nom. Ana fimo babima na ina gitambo ana spikanga abi na kaka garso ana mabiata za basi na ye donc ngana kotika ete po on doit faire les promotions mais ça caméraman na nonga na faire les promotions te mais moi ça témoigne que garso ana baby sake mutu akaki sake matrice donc quand tu en as voilà puis ça va mbote na yo na baye balandi yo. Bete fa mekango. Te tunaye zoina. Tuna beti masa beti. Ezo mekango. Ambuno alo beske na kosi. OK. Au moins c'est quoi c'est qui donc bete fa mekango hein. Tuna beti tuna akule sisoki bosi se émission ya bisayo. Que non ya bisayo que non garso ana ngape na yoka makambu. Donc wana beti ayoka makambo avaba la ba comment ne marrer donc ça na makambo dans la pesi mbote na prince ya weli Adel Joko Baku danger c'est Poli Lumumba Veluzo Mbata Babi longwa pe pas. Longwa pe pas. Na longwa pa biso. Babi longwa pe biso te la pe ya yo. Oh kasi soko lingi oyo azange mission na parler oyet. Bonga azake pa c'est pas na biso na yaka et pas na bino boyo ya te na yaka mais nga za na parler na nga place ba na nga ba fanda kaza chez biso te. Voilà. En tout cas soki to silisi awa tozana yote. Tozana yo toke noti epa madame ngamona osala live na nga to tsana sombo lelo kaka bato ba mona pe na kacha pale et Erisia Luyeye ba bébé à France donc moi na 6 mois Erisia Luyeye Denzo Makela donc Randinimi l'homme qu'il fallait oazobeta fallait tourner à munene na kacha États-Unis Randinimi yo yebi donc merci Prince Yaweli. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la Ken Piana de Rabino Moboyebi. Il y a le baranaye. Il y a pende pesa milaraye, abimisaranaye. Nyos oya lingi na mute manaye. Merci beaucoup à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denis Fabiano. Merci à Yaouli Moucheni, le code mondial. Bon séjour na yo papa na kacha Miami. Merci à Yadrisha Motomètre Beba Zibeba. Merci à Bienvenue Boela. Merci à Rishi Kapinda, Rishi Talasuki Rishi Nazole la Talasuki Rishi Kapinda R9. Merci à Marie-France Mangenda, merci à Pichakimu, les soldats de la presse congolaise Nakata Turcule. Merci à Igor Mitou, l'homme qui contrôle le désir de Maman Denis Fabiano Moule Bandit. Yango Monatie botalelanga Congo température, ya Maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika